papa yo lobaki boye tango kotaki soki mokonza moyibi o ba ndebe baza banani miyibi siko bango bazoyiba seke moko za moyibi omoni siko lobaki kezo kanga yo mutambo ezo yo moni mbondo o melaka na Sainte Thérèse yango yo scénario lié libiso liboso memeli biso 100 jours okangi caméra na caméra to bénéficier le côté oyeli biso scénario ya Janine Mabundi tomoni le côté lelo sikoyo la biso coup d'état uti wapi yo nana ko sala coup d'état yo lobi pays ekufa yo président ote bembe yo to diriger bibembe ne la muki sala coup d'état ye bisa biso malamu soki bibembe la muki et sala coup d'état wala ndeto kondima Kabila le père tango akufaki bomoni lo lenge to lelaki ye na ndimi teke Félix Tshisekedi so salemeli ba peuple bakolela yo to kelisa yo na nini bayawa avion de guerre ezo na Congo ezo na Kinshasa suka kende wapi babioni ezo eza na nzela matadi suka kende wapi babi ya lokuta il ne faut pas suivre bato ya IDPS coup d'état atata o eza na ngote 400 millions de dollars ekenda wapi nazotuna yo question yebisa 400 millions de dollars ekenda wapi puis quand même batinala jamal batanga comme plus de 100 fois mais gouvernement comme eza nango na poste makambo eza na poste na yango bandelaka yo te soki mpe eza la démocratie eta deux eza kofanda bana constitution me baliaka banani bakota ba plénière ba Congolais na pesi bino mbote boza ba pere pona nini Tshisekedi azo manipuler bino to yebaki na mboko te d'ailleurs azaki Tshisekedi te wana ezali kumu ya kobamba po soko tali mobima na ye na Etienne Tshisekedi bazata na rapport ya ba trace moko te Etienne nani yo Silombo ozalaki kolia bofu ya malili ozalaki kolata ba pantalon minene tozako mona na ba video lelo oyibi bokonzi ya peuple congolais tokanisaki okobongisa poto bosana yo sikoyo otumboli kanda ya bakoko mabelo yo zoniata pondo bikaka oyo ezanga mafuto yo zalaye kolia koza congolais na yebisi yo tika mboka na biso ba mama tozali ba victime ya bokonzi na yo vie komeli biso bololo biloko nyonso na wenze passe tozokoka kotangisa bana te tozokoka kofuta mate na tuni yo yo tanga classe te gratuité olobaki olotaki wapi scénario lié libiso liboso memeli biso 100 jours okangi caméra na caméra to bénéficier le côté oyeli biso scénario ya Janine Mabundi tomoni le côté lelo sikoyo la biso coup d'état uti wapi yo nana ko sala coup d'état yo lobi pays ekufa yo président oze bembe yo zo diriger bibembe ne la muki sala coup d'état ye bisa biso malamu soki bibembe la muki et ça le coup d'état wala ndeto kondima mais soki bato yo zo diriger baza ya kokufa comment c'est que ba bibembe la muka po biso to lobi que même na Bible lobi c'est lui qui est mort de l'esprit et mort de la chair voilà mais yo zo bisa biso que bato bakufa mboka si ekufa nango na kozwa nini mais yo zo sala ba voyage ana zo sala kawana ebembe cercueil bala musio o sali voyage ozongi ozo diriger bibembe même kutu Yesu oyo kenda ko pesa germe de fleurs tomona liwana yene nga kufa me tomona ndenga se kwate biso tomona ngote me ba yebisa biso kana makambo yo comme se kwa ko ke na voyage ozongi o diriger bibembe ndolo ba monter coup d'état s'il vous plaît na yo ki yo ozo s'adresser ke mboka weza ya yo ferme ya yo ndenge zanga Mobutu azana poto papa na zo biseke mboka oyo eza ferme na biso o eza ferme na mutute nous sommes tous des Congolais nos parents ont perdu l'argent pour nos frais scolaires mais ba parents na biso bazela mbongo wana ti lelo bazwa ngoti ba récupérer mbongo na bango te ti jusque là tozo koma ba 30 ans na kati bandaku tozo ya ba parents na biso tozo sala eloko te yo la biso ba scénario ke yo muninga yo zwa obetali bakuna zelu yo zwi na Kabila boza bien bomela bien ale yo ya la biso ke coup d'état na la sala coup d'état manduke utaki wapi yoza mutu wana aner wana na chaye yote soki François Beya soki na yebi pete kombo na ye ndeko na yo muluba yo tango komaki na kasayo lobaki mon peuple dit sang ce que mon peuple dit sang mes frères dit sang
kaka mes frères di sango wana yo lobaki baluba bandeko na yo biso to bandeko na yo te muto alinga seme coup d'état za ekoloni mulubati aza muswahili aza muyanzi aza mumbala to aza muyaka olingo pota batu buzoba so oza na poso pota opota batu buzoba toza na nyonso wana te voix biso ezaka moko mema biso na ba élection. Pas de glissement dans lobby, pas de glissement. Nous sommes tous les Congolais, sinon nous allons s'agenouiller de toi. Toko tala fumukimbangu aza mutakufa na mboko. Mabelo eza fumukimbangu. Eza ya papa Etienne Tshisekedi te mboka oyo. Eza te ke royaume, soki mwana kufi ba remplacer tata. Eza te. Toza na posa mema biso na ba élection 2023. Pas même une seconde, tu dis que le peuple congolais même pas une seconde. Balobara, vaut mieux la faire d'une chose que son commencement. Attentat, oh, Moutoua Linga Salé attentat nani. Moutoua Linga Salé coup d'état nani. Jean-Marc Kaboun. Oh bien nani. Mais c'est quoi, le col attentat, tu dis que Bakangi Bato, Bato Bakangi Bazaba nani. Bazaba proche collaborateur naye. Mais pas la biso la mouka. En tout cas, bilo atozo mona ngweza ba avantiro bazo sala. Ezama seki. Attentat za nangote. Nyonso wana lokuta oyo ndeko Félix azoluka pona ko luka ba raison na ya okoti sa glissement na mboka. Biso tozo mona ye. Attentat ngo nana. Attentat penza ndenge toyebeli attentat. Barupe Félix. Nous la muka tozo soutenir Félix. To batela ye. Tina mandat na ye. 5 ans na ye soki koti akende. Ce qui est aux batanta na ya lokuta ona tantôt Jean-Marc Kabundi tantôt ce qui banani kuna o bazo so de mensonge eza makambo lokuta ndeko journaliste makambo atanta na mboka o eza nango te et d'ailleurs un pays o eza na démocratie to signaka to signa balobi ba coup d'état ko salema lisusu te mais c'est ce qui que ba coup d'état ba attentat ezo salema donc to lo ba démocratie na Congo eza te ce qui eza te ye moko de Chilombo andimie de démocratie à la Namboka Congo. Pour preuve, le salaire qui marche dans le 15 septembre, au Ezalaka, jour il y a démocratie, et ça m'est publié dans le monde entier. Mais Ndeko Félix Aboya, Ndeko Chubanga Mbeli Bayonette. Makambo attentant de journaliste, peuple congolais, diaspora, Bozo Landangai, pasteur Maté Akanda, camarade Kisuka Chawel Oredi, et ça lokuta, et ça makambo ya Bamagui, ya IDPS, ba IDPS babimisaka chaque semaine, chaque mois, chaque mboula, babi misaka balbum, mais balbum wana ezalaka na succès te. Yoka, lobi wana tozalaki makambo Jean-Marc Kabundi. Oh Jean-Marc Kabundi, totiki Jean-Marc Kabundi. Finalité nango ezalaki nini? Eloko te. Le lobi yoka attentat, coup d'état. Lobi yoka ti 2 jours et 8 mois. Après dans 3 jours, baya ko bimisa eloko msusu. Baya oh avion de guerre ezo na Congo, ezo na Kinshasa. Suka kende wapi? Bampia de soya eza na nzela matadi. Suka kende wapi? Batu ya lokuta, il ne faut pas suivre bato ya IDPS. Coup d'état attentat o eza na ngote, eza ba scénario o ba osala. Bon, si o soyi ba coup d'état, ba misala bango na bango. Ota to yebisa Ndeko Chilombo, ke bato bengana radio yo Kanambe. Akenda za soda, ya boyaki. Awa tolo ba ke Kanambe ndi akende ko sala. Kabundi za ko loba nini? O te o ya ko sakana na pouvoir oyo. O ya ko sakana na Kabila. Akumona. Kabuya lobito ozo manduki. Donc tolo ba ke Kabuya ndi azana manduki parce que bazako formé ba milisa wana kingabwa. Tango biso la muka tozako loba, boloba la muka wana bazana tribalisme, bazana ena, makambo ena za wapi. Maintenant si on moni ndenge indelibino. Bazu fufu ya moto, pondu ya moto, soso ya moto, pilipili ezo suwa na motema. Siko yo komela biloko wana ndenge. Ezo kende kosikisa bino mingongo. Vous voyez maintenant ba miyibi, vous voulez tromper qui? Nano ake go sala coup d'état na Félix. Azana munduchi. Ayebi nano ko beta munduchi. Félix ndenge le gaga wa penza wa. So ba lobe ba sala coup d'état. Ye. Hata ndenge zo tambola Italie, ngana zo pesa conseil. Ndi kwambila bwanse, ko tambola te. Parce que bisika no so yo tamboli, vous avez échoué. Avec tout mes respects que je vous dois. Vous avez échoué, ok, n'a pas potonio sur Silisi, ah, ok, n'a Kasai, mes frères du sang, bisonde tozaba frère ya Mai, zokande Mai collabora na makila, ba frère du sang moni kuna na Kasai, kotambola na hote, ça été lobi oya yoka oba kanje aéroport oki tate. Là, nazo pesa na ngayo conseil. Ndolo bakanji au aéroport de Nchili. Oh yo za wolo ba ide pesa balo ba
aéroport nommé aéroport Fachi Béton. Mais ça fait honte. Babi saison ya belé milongo bazo elongi que don un président de la République a repé sabato don. Quel don? Na lobi na yo boy. Lokuta eza mabe. Moyibi eleke pa na yo. Chilombo moyibi eleke pa na yo. Promesse. Libale bonga na lokuta te. Babi misiki sa promesse. Libale bonga na lokuta te. Chilombo. Libale bonga na lokuta te. Opesi biso passe. Tozo nyokama. Tozo souffrir. Tozo tambula makolo. Yo teki mboka. Bisiko tereki wana. Mubuta teraka yango. Nakagam. Osali ngunzela posta la commerce. Yo zwa 20%, bango bazwa 80%. Biso bazoba na yo. Totalaka yo. Yo Chilombo. Ozwi ram. Ozolia mbongo. Tozo tambula makolo. Na yebisi yo boye. Nazala minga koloba na yo te. Yo moko so déposer te. Soko déposer te. O mabele oyo. 64 la constitution. Mabele oyo. Oyo zwaki kesa mbongo. Nga muyaka na zo mabele. Okomo saka na ngai. Na yebisi yo boy. Yebisi de montage te. Kando zo mona mwindo bo mulayi mukuse ngai. Naza congolais, tata congolais, maman congolais. Oyoki mikolo nos babo makabiso, mikolo babo makabiso, mibal batambula makolo, mibal misale zate, bana masisi ba licence, biso tozo lesa bana na ndako, nesima mona some na ngalipa, mubutu azaki boyete. Kabila to boyete muhibi abomaka batu, ndenge yo lobaki, okaboni na ye, okaboni na yete. Mo bisa bana mike, ozibe biso elamba na elongi. Toza bana mike to sakana libele, ko ndemo mwana sakana libele mama. Na bongo na kabila akoro sera kabito yebeza ya makira za ko kabwana te to boyiyo so libala ba famille ba boyo famille mbala boyo ba saka nini bakendaka yo ko kende te o lebi mboge kufa ke lo bana batetela mboge kufa lokola mboge kufi biso pete za ba wet ese mutazakasika azakasika mona ba we yo muto kufi mboge zali biso toza bawe koza so esika na bawete ngande lazara ko kena ke vana bibwa na kinkola na bawete me yo vana bawe ndege nini mboge zako kufa kende esile pana yo mboge kufi oyibi osaki fazer na ndoka fayulu osola na hotel tokina reno la sabiso chambre banda ko lala lelo comme na bampango na 14e. Tous les présidents africains o bazo sala ke ba africain ba tika ba pauvre ba dégager. Pas dégagé. Pour le peuple a mokonzi. Au moins, il y a des moi 25 personnes. Qui na balabala. Pour manifester. Le Kouta. On est un peuple congolais. Un groupe, il y a un militant d'un parti politique. Et là, c'était un problème d'État. Et ce problème de parti politique, il y a des gens qui disent le col qui est qui c'est que ça libère na bango. Bah, il y a petit qui est au lamba bord. Ceux qui ont mis dans les réseaux sociaux, coup d'État, ils dans les réseaux sociaux, coup d'État, et ils dans Facebook. Ah, Félix, c'est qu'il y a des Facebook. Souki, pourquoi ils ont souki? Maman Marthe, il y a un yo, il y a un yo, mi collègue, comme il y a un mouquet. Oh, je sais qu'il y a une élection, il y a eu coup d'État. Mindele Balobi, en République démocratique du Congo, il n'y avait pas un coup d'État. Balobi, il n'y a pas eu un coup d'État. Pour la nine. Il y a un exemple, et l'euro Félix, c'est que la ligne qui est mezzanine. Dans la République démocratique du Congo, RDC est un pays riche. Richesse yango. Nase ya richesse peuple. Peuple pauvre. Yo sommes un riche, richesse ezali, mais peuple n'est pas pauvre. Na kati ya se ya peuple ne bito zama gouverner na ba gouverner. Ndeba na peuple awa ba gouverner ndeba za riche, ba gouverner ndeba zali pauvre. Ndeba africain, prenons-nous en charge. Comment Félix Tshisekedi Mboki akufa comme millionnaire, milliardaire dans un pays mort? Parfois bandeko François Bey a raisonné vieux, yo lobby Mboki za kufa. Mais dans un pays mort, président za kawana za kanani? Bazaka nani? Pauvre. Oh, alors la pauvre Mboki kufa. Mnaba tu baza alors, parfois François Mwamba na groupe par malobité. Le col yo lobaki Mboki za ebembe. C'est qu'il faut cercueil. Les aboyés, on a analysé na biso, ce qui est vrai. Mais pour la biso congomani, to lobi boyende ko journaliste expliquer yo. Congo ba scénario o to moni yango trop même na tango Kabila.
Mukungubile, Yayi Mukungubile, Yayi ici c'est qui encore dans la ville de Kinshasa. Il est peu s'abîmer le Kabila Longwayo, ba scénario, biso peut le lobby Félix Sekedi, tika ba théâtralisation. Au combinaison, Nasuka. c'est que pouvoir yo za languza pouvoir à peuple été. On peut nous dire moi peuple moké. Yo moi ni peuple bimi pour pas réclamer. Quand le peuple, ce que ça le marba peuple de Fabalinga va se payer là. Pour la nine, bino bozo za peuple bando kinabino. Bino bozo za peuple ba ennemi na bino. Or peuple boza na yendo ko coller. Oza la coller na yo. Ce qui passe ligne là yo. Ce qui les kambo ligne yo. Kabila le père. Tango akufaki. Bon mone lo lengi to le laki na limite que Félix que ce salemeli ba peuple ba rolela yo. Ba rolela yo to kelisa yo na nini. Kabila le père. Alors qu'il le peuple d'abord. Alors qu'il ngana ye pona peuple abandina na biloko mukia mukia abandeli biso masangu ya yo masangu ekomi ya ba stratégie ya yo masangu ekomi ya ba mona yo salaki après eleki ya yo ekomi ba prisonnier ba sala masangu au futa bango prisonnier dans le monde aucun prisonnier à cause de la payer les prisonniers va condamné avec travaux forcés ba travaux forcés on ndé yango ba salak ba zo sala musala pona l'état ya ofele punition na ye yangwana mais le ba longoli punition na ba kuluna ba petit belé ba lobby faut ba kata mikolo yo ba zo bango ba kanga bango ba ke na kamona sa kamana cessé comme ça baba na kofuta bango pe mbongo po soki akatité moye bokanga ye e kozala te soki abomité moye ba kaza kuluna ezate il faut boma il faut kata voilà un peu service oyo bo rendre na peuple congolais bo lingi bo masato ya kuluna et comme liboso le coup d'état en République démocratique du Congo eza coup d'état te Nous avons océan, nous avons organisé coup d'état moko, moko. Dans un pays sérieux, nous avons François Mwamba qui jour wana, mais na ba généraux, na ba colonel, immédiatement, cachot. On a chargé la sécurité, il y a la FARDC. On a chargé il y a la police. Bango no sombele, bazana lelo, bazana en air tout le monde. Et lelo, to legi déjà 72 heures. Congo comme c'est le Kozate, bas soldats wana ba militaires ba généraux wana. Bazana bango très à l'aise. Bo bani ko tanga ba kombo. Ndeko nanga zela. Na leki na UDPS sawa abando tanga komba Kabila. UDPS za na mokali. Donc bata UDPS bazo tanga na ba kombo abatu. C'est que ça beloko moko monter pa na bango. Ndeni bino ba ndeko tanga ba kombo abatu en tant que justice nana se prononcer té. Bango ba ndeko tanga abatu. Lobi na moni ba projeter biloko. Ba lobi selon plusieurs sources la liste des personnalités présumées planificateurs de faux coups d'État manqués. Un haut cadre de l'UDPS connu de tous. Un conseiller haut gradé et digne de confiance. 17 généraux et plusieurs subalternes. 4 politiciens de l'opposition renommés. 4 diplomates russes. 4 diplomates chinois. 4 jardiniers. 3 ministres en fonction. 15 députés nationaux et 4 sénateurs. Est-ce que jardinier, Bagoko Tchayazo Azana Kopwana, jardinier Koutou Soki Borezo Poupom, na jardin ko Poupolaye. Est-ce que moi que Kabalo Bango va monter pour dire au peuple congolais que non, tout le monde a l'image le Bagimboke Koufakala, Abimisa le bon Moumsou Tobina, Yaya Tokobina nan Mboke Koufakala, album Wana Bo Mamana le vieux, album Eleki trop na yile pes. On va danser combien de danses? Pas même une semaine ici là. L'UDPS a échoué. Peuple congolais, d'abord la population. Immédiatement, porte-parole au gouvernement a éclairé l'opinion nationale et internationale. Papa, c'est un problème d'État. Ils ont touché sûreté à l'État. Ils ont déjà une sécurité même pour la biso de Fakobime comme Yorobanga. Il faut éclairer l'opinion qui est dans la mais peuple na kimia. Porte-parole de Félix Tshisekedi Moutalo. Problème est RDC. C'est un problème président de la République. Problème est Mboka et Simbi touché République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo est représentée par Félix. Mais ce n'est pas lui ou son porte-parole, mais c'est le gouvernement maintenant de la République. Ou le porte-parole de la République, du gouvernement de la République, qui va annoncer ou éclairer l'opinion. Il n'y a pas de peuple congolais. Et d'aller info débat, va se tranquilliser, va se la calmer,
Chilombo azala wana Kabila Félix Ekenani Fayulu azokota a corriger ye ya kozala viva azotala akokufa tabanga te okobanga te okolongwa mutu akoya azo corriger yo zomona biso toyebisaki ke yo corriger Kabila nzo Kabila zwaki oyebi ka tiko corriger te mais biso to ocha mutu Fayulu azoya pa corriger yo otala ndenge o corriger yo ya ko comment l'autre ndoto mselekete oto balingba sala coup d'état oyoki ka mu selekete kotaleke oto wana feza François Mwamba te François Mwamba azali ata bazo benga ya azaki muta Kabila soyons sérieux bon nani apesa yo François Mwamba bilo bato ayide pesa azaki muta Kabila qui a donné François Mwamba na Félix Tshisekedi c'est que Kabila nda imposé qui azwa oyo ba mso tika c'est le Kabila azo diriger présidence tant on sait que Kabila azo diriger mboka bochaki tem abo komo tanga ekombo Kabila mwana wana tukukanga ye mudalinga sala boya zali kusala zunguluke okokanga ye mbula soki ali soki bora ngwe simba soki zaki solo soki bora ngwe simba olinga okanga zo tukukanga ye il dépêche peuple congolais ne le suivez pas c'est un parti politique où il y a na babuzoba le lot sac ya masango comme 150 000 tango yazo misa album na ye na seba commerçant bazo nyoko na peuple na ye azo yebate tango yozo saba ebe coup d'état lokole sala mi boye biloko ko matale biloko sa nini yo tega na fo bord na yo mais ba peuple na se ya bord na yo wana ba comment souffrir awa na yo ki 18h to kota na ndako mwana mobile 18h kota na ndako yo simba te na ko yebisa ba jeune nyonso sika bozali Congo eza ferme ya mutu te akoko za ba mesure ben populaire boye ala moki boye 18h kota na ndako non d'abord na musala to sisa ka nini déplacement biso za kanengini yo ya koloba 18h jeune so ba moni na balabala bakanga yo eza coup d'état eza biso ba jeune ba to salango ba généraux ba vandi kimia ba nani ba vandi kimia ozolesa bango kana biso non ça c'est un faux débat il y avait pas un coup d'état ezali un vrai faux coup d'état ils ont mascarade montage ya bato aide pesa basuki ndo moni ba kitisi militaire mais biso ba peuple nyos to lobi eza coup d'état wana coup d'état eza wana coup d'état wana coup d'état les problèmes neza nini na nyonso sali banane bande na on est dans un programme na on a des pesa no campagne na yo nyonso lo bakete eloko to monité tant qu'on proposer mutu eloko posa ele yango te basala ka nini batikaka sikoyo bisanga webisanga lisusu nini o promete biso nyonso ata eloko esimbi te o bande ba programme na yo na ya propagande o longwe ozui pouvoir yango ba pesi o simbi tango simba ko moyibi tango yibi kola loko comme réclamer eloko na ye po pesa za problème et puis amoni ko muto yiba kango zongi sala biso pouvoir na biso yango to senga biso na élection 2023 to boy glissement to biso maka ba kile tanga sunde ba tanga kala na moment oyo le baki ke so ozui pouvoir o ko bongisa démocratie o ko misa ba élection ya bien mais yo comment ça va glissement au Kabila bana ko sala bana bimana nzela yebisanga eloko bisanga siko pasi tango yo kolongwa oko sala opposition nini pourtant mo bundaki na opposition maka mondolo bana so ta eloko salite tango zongo na opposition oya yebisa su peuple nini ndele ko zo kima élection ya ngwana mais biso tikela ta jour moko te biso to ko bimana nzela to sala ko to sala o to sala pa Kabila to bengala Kabila to ko bengala yo lisusu buso bo zo sala wana o de kite beta de chef sala tout eloko sala zate signifie dans l'état de chef élection nini ngana ibe tas de chaises so ba sécurité tas de chaises tango mboka eza na crise oyo ezaka bato zo bunda bitomoko zo sila te ndaba le tas de chaises rôle nango ezala ka nini rôle nango ya liboso ya bakanga ba frontière deuxièmement basaka recensement sikoyo bisanga état de chaises na yo oyo décrétaki wana utilité nango nini ezomona na te bo pesa programme nyonso bana programme ya 100 jours obimisi 457 millions de dollars bokangi kamere na 57 millions de dollars 400 millions de dollars ekenda wapi nazotuna yo question yebisa 400 millions de dollars ekenda wapi et puis kamere batinana jamal batanga komono plus de 100 fois mais gouvernement comme eza nango na poche makambo eza na poche na yango bandelaka yo te soki pe eza la démocratie état de doza kofanda bana constitution mais banyaka banani bakota ba plénière assemblée nationale pe sénat bakoti plénière basali lettre baketika yango na cour aketika yango na cour d'appel babengisi yo bainterpellé yo mpo na nini batangi kombo na yo mais ndenge nyonso yo moto noma bango baza na poche na yo bango nyonso chef de Chilolo bango nyonso Fati Beton yango wana omoni bazokipe yo te mpo yo soutene vision na yo et puis na ye vision na yo ya union sacrée eza nini mpo toyeba yango te ti lelo vision nalingaka tokobenga yango kaka makanisi tokobenga yango baposa seke zo baposa nde eza ya moyibi ya badetournement bango mpe bayoko soutenir bino so salini boyiba yango tomona boyiba ekonteneka na epai na yo papa yo olobaki boye
tango kotaki soki mokonza moyibi o ba ndebe bazaba nani miyibi siko bango bazoyiba seke moko za moyibi omoni siko le ba ke ezokanga yo mutambo ezo yo moni mbondo o ba melaka na Sainte Thérèse yango yo bien so comme panza comme bunda bien bo kabona liboso Moïse ya ona carrière isili toke na Jean-Pierre Bemba carrière ne sone bo sangane makila no sanyo sagra bien so bozo kundama jamais ga bundi bo kabani lelo ko ko sanga ba coup d'état et biso wana to mona weza stratégie le ali kuto ko sabiso to ko ndimela yote mais yo na biso to sa 2023 alobaike akokomisa Congo allemand d'Afrique. Et puis à cause de biso ke akomisa Congo na budget ya 86 milliards. Tala lukuta na ye. Kabila teye wana. Premier voyage na yo au Kenda ki ozongi. Oh, je suis modèle pour le changement. Ozongi simbongo na banque. Que no mbongo na Kenda ki nango voyage. Monta ozwa ki toyeba ki teme. To monika ka o na ye kozongisa oyo etikali. Ba voyage onyo surtout ezonga kate pona nini tala ndengo zo ibarami na ba minere po so violer bango na rami minere so violer na rami fo bakanga yo ndeko Chilombo na yo na Kabila différence wapi yo kuto komi plus pire que Kabila okomi plus pire que Kabila olobaki tu ba kasho nyonso amike okokanga kanga yango me na tour na yo au commissaire ango foade tubakasho amike tourna yo komi foade yo moko nanu muibi bourrique de naissance otanga wapi et pas na biso so moni mutu munene a mutu mayele mais to ebito ya yo mutu munene mayele na mutu ezate tono vide kaka makelele ndeko Chilombo tobaye yo kende osali sélection osali sate yeba yango 2023 kombo na yo kokende tokobanga mitukama ya moto te po batu no bakomi kobimisa déjà ke no bakobimisa mitukama ya moto tokobanga ngo te tokondima tokufa biso nyonso tu na 2023 mais okomona pe kindoki ya faro mona nanu te bando botama Pawe kokoma bitumba ya kindoki ya butu pe ya moi na yo na famille politique na yo tokonyata bino mabele oyo ezomela bino na yo na famille politique na yo bokomo bunda bino na kati andako na bino bobanda kina kabundu bokomi na François Beya zana ne pa na yo aza soki noko na yo ndeko mama na yo lelo bokomi wapi